sanda côté na ufungula na kuna ngati donc ko la samedi oyo fali azaki concert wana oyo ususo ndo cha Patrick oyo ayaki alacha ça fait comme jamais yo na kwetu à quel concert ye azaki na ndako ay sanga pendant pas tout à quel concert ye mtani ko dépenser tembo ngo zwi wa na tant tout ba sombele pour intimité que 80 € parce que ko tepsa na ko to zaki na mbeki samedi wana tistongo azopoda nga pe na niet donc kusa na ngape makashi wa mon pa na koi donc on fait ça passeport so on fait ça passeport c'est quand ma polo na kan donc ça fait 3 mois parce que kwa moto ko kisa na pesa la sur le roté omoni samedi wana na ebite tonga zonga kina ebite so mona ki tonga bimaki ngam na menasa kina to moni audio oyo na zo tindeli yo siko na tongo ezanga na tongo yemta benga kinga poto solola to tia carte sur table omoni na zo lo ba tu es la seule femme. Asani Andoki. Omoni pana yo solo ba pe tu es la seule femme. Omoni pe pana nga ma chérie, bref pe yangwana. Tu es la fête. Yo kaka silenga bando lo bate na moni yo mo yo ki audio tu es la seule femme atambola na kombo na nga na Paris. Parce que moni Paris mobimane bazana ba o ba yebi yote ba yebi kengane mama abana e. Ah oui. Ba o na neka ndo zano akaba o na ba moni yote o ba yebi yote la kinga la kebele ba msusu tamone yanka lobi demande ko na dina ndaku na zaki se na ta mundu ba foto msusu bio o na tala na tanga to te ba foto msusu ko mega lobi na ba Christian na ba yebi na do tout aza kuna na moni na anniversaire to fete ka anniversaire na tipango nyonso ba Christian pour toi pas au début na lokalisa Christian za pour moi sérieux pour les kabango nyonso na yebi saka Christian do moi ko na moi sérieux pour ele ki abala aza civil bien pour toi ça na za pareil bala na yebi on très bien mais toi na moi na Christian na c'est quel na bi le bateau ne pas ba mama na nga bango omoni ndaku na nga bango omoni nda na yo biso ala za mtielo ko la kaya buwana ma nzoto kemba na nzoto ka mtiona nzoto ka Chilomo. Bango nyonso wana bayaka na ndaku nanga bayaka anniversaire richesse na ne bayaka bango nyonso. Parce que quand ngulu bana ne meko na ba baza ba invité ne spécial. Chantal Bola mama paradis comme il y a même si on a bango te mais comme si on veut protéger camarade na yo mais quand même ça na soni au moins Dieu tu Patrick aya pa na chaque jour ça y biso ni racha Patrick aya pa na yo yene ke na on Patrick so ba msusu ya ko comprendre na ba ba mais Patrick aya pa na na ebisa yo ma peke bukana na saka do na ka ko ni luswa soko ye ajira ko dépenser du na ete ka bilo na ngade ko kende ba pipi na na misara pa Siko lina natu yebi sanga siko na mama o natuna nanu yebi sa Richem pa cholo makelele na lobi siko yebi sanga na o mobali andenge nini kaka moni samedi wana o azolo bo concert soko tuna Patrick akei alata asinete so temps azonga enda kwa na t-shirt moko noir ya Versace vous comprenez ezana bouton na liboso t-shirt na lata ki yangai ngala yebisi eboye ngala lobi nebo na sa même na ba nini mususu na ba audio mususu ya noir ba comment Versace ko ezana mbuma mona bouton moko munene c'est là ma chérie écoute-moi très bien t-shirt tu as na somba ngo cher oyebe loko sala so kangisi bisaka na ezula nga foulard na nga Versace mama Lina s'il te plaît na singio pardon au moins chemise moko ya Versace c'est ndeti rouge mais non tinde longo photo eza ya fleur voilà mama so continue na TikTok na ngai mama so continue na TikTok na ngo mona chemise wana oyoki donc ya chemise na nga vous comprenez ba chemise msusu kutu vome kutu o wana za mo ya ba komboka ya bongo eza ngoni 3 mais atina ba t-shirt msusu mais t-shirt na nga ya Versace na chemise wana eza ya ndeti ya Versace eza ya banini ya couleur ya rouge na ba jaune kota tout ça na foulard na nga s'il te plaît ma chérie tu le mets de côté na otinda ta mutu otina ta adresse otinda nga la poste s'il te plaît copie ça ya moté Oso pone eza na ko asani ando ke bitina ofanda ko na ngana lamuka ba bisanga na banda olota vraiment atanga pe tontina omoni ba maka on est mususu na merci chérie merci ba maka on est mususu na
na bande komona ngo omoni na tina banda na sale tia za kana Laetitia ngana lota téléphone na ye kako azaki na nga pete makama bando banda kala tia za kina Laetitia ngana lo fier téléphone mo ya continue ba site rencontre azotala mais kasi mutobo ko mema maladi lina ufanye na mutobo endeni wa kanisa kita msusu omoni mobali ton msusu place azani na expliquer nga azati telebita que so alors kutanga que non moi si de maman ya Laetitia et ko eto comprendre oui na Laetitia ko ex nanga en parlant d'elle ex na ye a dit que aboti bwana ayete so eza ayete ba ta ba plus ça pour dès la kosi on va kosi na tellement pena do mone tous les jours on dit quand des bateaux qui va na le tage tout ça biso pe de bande les aka bongo les alaka bongo on dit va fêter l'anniversaire on a fait du concert alaka bongo to ke pas maman ce qui est na scène de restaurant to lié to si to ke tapis rouge biso nyoto ko ba voiture ko le roi défilé on dit dans ça de quand n'est pas ça qui n'est pas dans to bandaka avant que nous choisir donc on bima tout le temps mutu aboye bande nyaza amwasi donc na mona ke ba camarade na kupatinda donc ta Facebook a bloqué kanga donc na ta Facebook ya kala wala bien donc ba suka mwasi na partout na mo mwana na côté zakité ba camarade ba ta ba capture ba tinda ni bien tant on parle au bas na yo côté ni na abala na et lekelanga malgré tout et bien ça nga manipulation moko ko sakana to on dirait que mutu azokonza na kasi ndoki to elina asana alina ngalo bana zani sama be balukelanga bongo kakati na zogeli to azongepela mona bona ko Facebook ngo pe na mona boye rodne na ni bona bébé ikamusanga na beta crise urgence malama ko na di rodne na âge moko na kibia na mona ke bakile na rodne to bota ma presque ndenge moko ko rodne bota na juillet qui est septembre 2015 donc la raison nous on dit Hassan pourquoi tu peux me faire ça na ndenge pe esali ke na moni nga kutunda benga mwasi na chozo ba ke yele tizaza to kwa na zana zeli shokenga ko ngamna benga mwasi na ko apprendre ke kilian azo exister bonga nyana nga kokota mamna bonta couple nya ko ba kupanja couple ba tuté na linga ke mwana nga ayeba na aza mwana mo pia ba parce que jelenga live oye Hassan à de naissance il voulait à tout prix ko déclarer mwana donc abande ko tanga mbamba ka déclarer kilian omoni donc toi Congo okazandeni sokutaelisa nga vérité ton azwa zeni ke dala mwasi na kapwe mama ndamba lingi sana nyana longola nga zeni ponga nyana nga kota ba problème ba couple ba tela nyana nga longola zeni mais tu fais que bisinga lo côté ti na suka akosi kosinga abiso ko garder problème ezate na ko soutenir yo mais pas que difficile pour toi nanda kuté boyo za aza manipulateur nga pesa ekaka nenga lobi na ngai nenga loba na yo bongo ngabi bongo na minute ponga na ba misato mwasi moko mibali mibale ngai kusuye na ngeza kana bota bana 4 sonza mapesi ngai mi mususu ya mwasi comme ça mwasi wana pende alba ka maman quand est-ce que tu vas faire un enfant moi je veux une fille bango basakana bango mibale nga zanga mosoka bosoli ngo zoba chérie au monde ndako place tozali nga linginda kuteza be na komba biso mibale ozoma ninga ndo memanga eza na komba biso mibale il faut te luka une grande maison tout ça la même appartement ya munene na 4 chambres lina yo moko moni lina tala au monde loko lina au monde na sabo ko na olela na okrake au monde kuna la kisaki yo non, mon immeuble là la qui c'est que non le c'est rénové en tout cas c'est joli biso toi on a 4e étage tous lina la que visiter nda kwa sana boya le binangeza immeuble à kala nda kutina 10e étage lina nda ko le koza na ascenseur le là ça nazo finga ngai j'habite dans un ancien immeuble il y a même pas ascenseur au monde moi mbalo ndengaza lina nga bena otikete na komi cauchemar à vie à moi mobalio lina nga na ratenda ku na lina nga ratenda ku le là ça na komo finga nga yo moko moni video na mvusa sana ngoti na tindeli yo po yo moko mona le là ça na ofinga nga na ofana na ndako et ce qui ezanga ascenseur et pourtant nga na zoki ndako ba proposer nga ndako vika zaki muyibi souci na ezaki na posa na pesa mbongo ndenge siko ndako wana bimela na vitesse yango a digérer yango te OK ye moko kutu na poto aza sans domicile fixe aza SDF azanga ndako na kombo na ye mazo finga biso bato ba banda vraiment nga kuta changa mbamba chance nza memo ayebi nzamba yebi lina awa okwane ko tanga na limite na contrat no bino ko tsate yo ganzi ta kango to toute la théologie m'en fous eza ngwasi HLM ya HLM eza to la ligne na ngoza na nda couper na osala so la kisi kandana na bien papa problème
problème ça c'est comme on a bon ça la kana yo za CDI et quand on zonda kuna yo to swana na ye kuto asala ba démarche ne pona robelisa neve na ye zo lina loi de ndako ya yo to ke no bengisa neve ndako eza na kombo na ete fois dans la donc de loyer on bamoni kombo na ye ke aza posé na kati ya ndako aza na ndako ya kombo na ye tellement ndako eza na kombo na ye te toswana na ye a fort oyo kaka na bi te na tio déjà autant que occupant c'est-à-dire oza na charge na nga epona ndi boye otala makambo nyonso eza bloke nakosala démarche ya hospité mpona mwana déclara boyeboye c'est-à-dire problème eza tokaka attestation d'hébergement boyeboye toswana na ye nga mpe tatimba jamais nakotisa ye na kati ya baeka ndoko omoni nasali o capture ya mike ya adresse omona ke namoni sikoyo nalobi linanga bisko mama natuna ye omoni nasololaki no mokwana yebisaki onga bilina omona miniti oyo ntango yo obenganaki ye soki azalaki vrai mobali oyo aza pena na momoto akokoka efa ata bacamarade oyo ezoprouve ke aza ata pa rajour ozo comprendre azolala ata kuna ata futi ta hotel siko mama na miniti wana ka ntango akesi kobondela pa lombardo lina sikoyo yebisanga moto aboye lina osane nini aboma oyo nayebisi ndeko nayebi bafoto kutu oyo mosusu etikalaki namonaki yango te nanu abenganga alobi osava nabi ana na shwa te nana bana ifo kaka ndaka makasi omonde naza boye naosala makasi oyo psychologiquement nalembi loka babengatinga nzoto eza léger noso otindika bona kokweya mais kokweya te na bana po shoko nga nazwi no nazwa ngoti lina pase na bana omoninga mo pende naza boye na bien te nakenda mosala nalelaka tongotongo mpo omona mobali opesaki mpo napesaki espoir nyonso omoni ko ezalaka na vie bofai na mobali omonake baoleo na nsuki awa na bloka bato mosusu ezalaki banda kose présente na vie na nga oyo ya bien nalati bango nga abike nga nakoma daa na mobali donc bopusa na suki mbe na nga te na miniti oyo na oregrete me naa na shwa te nga mpe naa na bana nakendaka mosala na anga moko ozolela tosala voilà ozomona naa na shwa te mokolo yango sambi aya awa koka moni obrojo na tindelo sikoyo wana so olanda otina suka omonaka ezanga mpo lombardo ye alobaka kaka kuna bafrançais so mpe aza camerounais so mpe guinéen so mpe mbula ekolo nini ozomona kuna lobaka ndenge azosupplie wana je suis la seule ase nayebi te ki manipulation nayebi te so akotela yango place nazokomprendre te alepa na yo mpe aye tu es la seule mais la seule yango aye finalement makambo mosusu omonake ndeti bamosusu bambuleleka wana nandola na salon mingi nando comprendre te kwani olala na salon likambo te loto oswani mpe te nde ntango alala na salon wana ntango bosololaka nga naza olala na chambre kasi eza kolakisa yo kasi ndenge alobaki kasi te ndenge alobaki kasi te eloko mo ezaka omoni asani nga nde nalobaki yango na life na milai mai te mina yango nalobaki nga naya koloba juste la vérité eza mibali mosusu aodrage mwasi na libanda oyebi so clair et net ke naa na mwasi nanga me yo mpe oyepatelanga tovanda omona mpe mwasi wana ozala na respect ya mwasi ne ya ndako na sasa eza bamibali mosusu kutu ko oya na vino yako oyebisa oke mokoka mwasi nanga ndako akoyoka osoka omeki nga na obola ye omona mpe mwasi ya libanda mama ngai mpe lina omoni discours wana abetelaka yo yango mpe abetelaka nga abe ovandaka wana tu es la seule na nango na Paris sa menaceur awa okendaka ba château rouge wana okendaka ba château rouge wana nani sa menaceur yo somo na mutabenga yo kasi pa mobali aza ba makangu kilikili pena kasi ngo ba doza ba coup de fil ba mbanda merci. En plus, responsable. Naza quand même responsable nasala bani nanga nasala ya vatira mike omema bacamarade mo nyonso mokili mobiba bamona ye nande naza boye nanu wana ntongo obetelanga natinda nanu cousine ndeni nayebi nanu nayebi aza petit frère ya makombele te makombele ye wana bafoto omonaki te matanga ntango bosala matanga ya lambert mosusu elekana awa
on au monde aya déjà plusieurs fois kasi nga pesa madame mon épouse siko muto moni muto a respecter à moi si akomona ke na lobby les oiseaux de même plumage ya bango siko aime so basala ngo ya propre pour Christian Dazawana na Facebook na ye a publier à moi si na ye dajo ndenga zawana na Facebook na publier à moi si na ye même les blancs kutu moi si muto na Congo na bana a publier à moi si na ye na lisusu Patrick kutu moi si ne ko lobate mo na profil na bango moi si na ye siko yo lina place ozana est-ce que ça na publier na Facebook jamais à combien de fois loba mon eloko ayebisanga et yo mona déjà dans 8 trésors balaki c'est libanais dans 8 trésors ya wana etanga combien de fois yo Facebook na ba réseaux sociaux longi na ngate o chaka bana no chaka ngate oh toi c'est mon trésor jamais je peux montrer mon trésor à tout le monde et blablabla et blablabla lokuta ma chérie déjà à travers bana ba bayebi kenana fanda na yo siko badajo wana nadi siko dajo na Christian ya sana l'équipe on ani badajo wana na ba Christian do parce que ba Patrick Kourou na ba blanc na ba sans papier na lobby en oui siko dajo na Christian ba l'équipe asana l'équipe on ani Qu'est-ce le banetiti dajo na Christian sana l'équipe on kana nini parce que ça ndenge na ye omone azana ana bas même tina kishasa batinde la kembongo omonde sana moni mbongo oyo kitasa na mona ba audio konga mona ko na beti téléphone na e kaka ba message na bi na nti moi wesa do ba ki boye ba de la solution na bi que ça et ça ni na e plan na ye ba à part ngam to yo kana mona auto école qui ça dit que pas à mais le reste à basi na yo so ta ba WhatsApp messenger donc tu vas dans banda ka sika ku na nda na kota messenger de kaka ba message ya pasi ya ndenge na ndenge moi si mo ku to bonjour et salut mon ariel ba ça ka pona ko passer temps et ça ka pona ko boye ça ka pona ko boye kaka bongo muyibi omoni WhatsApp na messenger kaka bongo na nda na swala ti alongoli soki mo de passe téléphone mais quand on le bien téléphone est toujours dans ma bouche quand on le va dans live et kitarate so ake ko sokola amemi ake ko sumba amemi ake ko téléphone ezanga ka ni batterie ça va toujours na charge donc des ana ko charge wana boya ko kufa nga zonga rapide abosa na ke musa kichira bwe na ebeka la oyo aoke ko téléphone za mbata okuta ça ya pamba donc ndenga zana na konga téléphone téléphone nga ya bino nde mutu msunde no lobe na nga ki akota même na TikTok no comprendre ata ya bloquer miralo la parce que ayebaka konga isiko ngai moko omoni lina ngai lina nde za bloquer viki na ebeke mobile asa ya nga viki na ebeke mobile asa ya nga ba photo na ba video na nyos na longoli yango to ba problème ebandi mon kato na zoki matière wana ba benginga batininga ba video afi a communiquer lombardo wana nga bia bon ne place ba diko longola ba video na ye modi ba video no sa tindela ki wana to kenda ba fête na ta roba lu pute eza ya 2021 eza ya 2021 so koti na Facebook na ngai ni puta wana eza même na page na ngai ba video to sala apekisa nga pete ka ba na ke longola nini bola tia ngo le 14 février ezio mo poebi TikTok ezo circuler ba pe ba so mona ba WhatsApp ba jeune beaucoup plaît boy nga so na lobi o point to bi ma ke je na ko même on place ba aventure et moi déjà déjà mais moi si sika ba aventure na ko même sika ba aventure sika ba nganya yo fanda ka wana bokola ka bana na no ke na biso bana na ka ba excuse bébé ma pote mo to ke na biso bana zate et blablabla et blablabla lokuta lina yo fanda wana sarcelle wana ba mama na même nini kotika bana ta pona 2 heures dito ya mama pa mama na biso etanga bia toza na biso so si moi jour moko ka anniversaire na ngato ngeto bimato kende match à rugby donc so me fallait mama passer na ngate na mwana yepe akende ko kanga suta ebe teke si ça arrêta mais si ko comment excuse na ambiance so tito bila ba mama na kutu ba cha biso foban ba beta biso ntoki nini ba posa biso la fin yango kenda ra susu kuna tu ka kenda na tegela biso ko maga excuse na ambiance quoi lina comment motif na elo nga na ebisa ko nga za kwa Moïse na libre bana kana moi mobali ako s'en sortir boete je te dis la vérité ngande sana na fa c'est fini Zabo ko na komi cauchemar à vie na ye. Mana lo ba toucher na nga ya ko toucher bana te. So tout ozalo utamala ngo so nya ni bana ba partout akutela ko so ba da fait chore ta polili. Yo ni la yo ko tolo ba muta molili yo kate na Congo moi mo chela moi na bibon chela poison na kata bibon. Tala
niveau. Quel niveau? Lina, moi je prenais tes enfants comme mes enfants. Franchement, au moins des années, si on a bien l'obano, moi na bana na yo, tu montes à photo na pas ngamo. Ozomona. Si on a bien qui dans l'obano na munoko lina, on va na ba doute. Photo na quel kongo musika na ba gemel na nga pena msusu, ezaki ba téléphone msusu ko na sombelo ka même batterie pour na chargeant pour na bisa ba photo wana. Ozomona. Poye ba pena ke bébé wana Richel abatu. Moi na batu nzamba pesi ka moi si wana ka moko. Nazana yena ndakwa wana lambela epe ba pati ovika zaki muke mino ezaki ya malonga te na munoko ba pati ba kokiye. Voilà. Ozomona. Donc iwana zena mino nyonso te na munoko na lambela ekokiye. Ngamona che mona neto anonsa vidéo wana asisi kolia na paruke munoko na laisser ba yaota petit Gervais ye mobala lali na chambre bano miso mikolo riben na rodne bango nyonso wana les 4 ba na chambre kuna bana nga mibali baso betaka ba G ye papa lali nga to fait na Richel na sano nana lobina matisae nana lobina matisae bandeko basi soko zovana mobala boya kayo simba téléphone na ye sanga la douce tinda demande bandeko sovana na mobali aboya kayo simba téléphone na ye c'est pas un truc accepté, il faut pas accepter ça, il faut refuser. Pourquoi boya kayo simba téléphone na ye mobala isote yo za mwasi na ngandako mwasa ndako ba publier yakete mwana bongo yo moko kina ko mi publier soko ko mi publier même pourquoi yo na ba réseaux sociaux zola ta kitoko limba mona yo élégant garçon moko boye garçon moko bourgeois ozola ta bien oza bien mais nga photo tsaka te vidéo na ngo tsaka te to sala no vidéo te maman faut telema leloko wana téléphone osimba raté batsako na vidéo te et là on y les kana kati yo e baraté yo pona yo kaza normal parce que na moi sinanda non ça va pas ou quoi monde est changé ton monde a kalaté monde ba maman na bisoté yo za monde a lelo monde Android monde a réseaux sociaux monde a Facebook ya TikTok ya YouTube ya Instagram ya Twitter monde est tambola bongo yo même monde wana kala wana makambo wana ezalakati ota ebisanga na moi sinanda ko moi sanda ko babomba ke te babomba ka été mobali pe andako babomba kai soki mobala zo ebisoko wa mwasi na nganda ko mwasa ndako babomba kai yebisa mobali pe andako babomba kai loba noko lianza lobaki na nga mobali pe andako babomba kai ndeni yo lingo bomba nga yo nga na bomba ka ote yo kuna ba photo ekezogi vous comprendrez. Vous comprenez que mobalo aboya yo simba nana tindela so demande o azana évangile yo pesa biso poto aussi sa makambo yo makambo fesila ce bala baso bazuma kasi obimisa makambo yo il faut bo féliciter bango faut to telemela makambo yo nana senga biso demande amata to yo kai nani o asenga biso demande amata tuleka malgré tout bien ça nous manipulation moko ko sakana on dirait que nous devons compter na kasi ndoki te lina asana alina ngala bana zani sama be balukela bongo kakati na zongeli quand zo repela mona bona ko ti fait bango pe na tindela biso demande na mona ita na bébé et kamusanga na beta crise urgence maman qu'on a dit o na na âge moko na kilian na mona ke Kylian a retenu to botama presque ndenge moko po a retenu botama na juillet Kylian septembre 2015 donc la raison on a dit Hassan pourquoi tu peux me faire ça hein nandenge pe esali ke na moni nga kutunda benga mwasi na ejozo bana ke yele titaza to kwa na zana zeli e shokinga ko ngamna benga mwasi na ko apprendre ke Kylian azo exister bonga nyana nga kokota mama na bonta couple nya ko ba ko panja couple ba tuté na linya ka ke mwana nga ayeba na aza mwana moko pe abata ma moni oye Hassan a de naissance aza il voulait à tout prix ko déclarer mwana donc abande ko tanga mbamba ka déclarer Kylian omoni donc toi Congo au Kanzanteni so kuta ibisenga vérité ton azwa azeni ke ada la mwasi maman
Ndambali misala nyana longola nzeli pour la nyana nga kota ba problème ba couple ba te la nyana nga longola nzeli mais tu fais que bisinga lo côté ti na suka a kosi nga a biso regarder problème ezate na ko soutenir yo mais pas que c'est difficile pour toi nanda coûter boyo za aza manipulateur nga pesa ekaka nenga lobi na ngai nenga loba na bongo nga bi bongo na minute ponga na ba misato mwasi moko mibali mibale ngai kusuye na ngeza kana bota bana kato so nzama pesi ngai mi mususu ya mwasi comme ça mwasi wana pende alba nka maman quand est-ce que tu vas faire un enfant moi je veux une fille bango basaka na bango mibale nga zanga mo soka bosoli ngo zoba chérie au monde ndako place tozali nga linginda kuteza na komba biso mibale ozoma ninga ndo memanga eza na komba biso mibale il faut que une grande maison tout ça la même appartement ya munene ata ya 4 chambres lina yo moko moni lina tala au monde loko lina au monde la sabo ko na olela na okrake au monde kuna la kisa kiyo non, mon immeuble la qui c'est que non, le c'est rénové, en tout cas c'est joli, biso toi na 4e étage tous. Lina la qui visiter nda kwa sana boya le binangeza immeuble à Kala. Nda kuti na 10e étage lina nda kwa koza na ascenseur. Le là ça na so finga ngai j'habite dans un ancien immeuble, il y a même pas ascenseur. Au monde moi mbalo ndengaza lina nga ben otikete. Na komi cauchemar à vie à moi mobalio. Lina nga na raté ndaku na lina nga raté ndaku le là ça na komo finga nga. Yo moko moni video na mutu muso azana ngoti na tindeli yo po yo moko mona. Le là ça na ofinga nga na ofana na ndako et ce qui est zanga ascenseur et pourtant nga na zo kinda ku ba proposer nga ndako vika zaki muyibi susi na ezaki na posa na pesa mbongo ndenge siko ndako wana bimela na vitesse yango a digérer yango te OK ye moko kutu na poto aza sans domicile fixe aza SDF azanga ndako na kombo na ye mazo finga biso bato wa banda vraiment nga kuta changa mbamba chance nza mémoire yebi nzamba yebi lina awa okwani okotanga na limite na contrat na bino okotisa te yo kanzi ta kango zo toute la théologie m'en fou eza ngwasi HLM ya HLM eza tola lingi na ngozo na kozo na nda couper na osala so la kanda na bien papa problème eza te comme on a bon osala kana yo za CDI et quand kozo nda kuna yo to swana na ye kuto asala ba démarche ne pona kobengisa neve na yeso lina loi de yo to ke no bengisa neve eza na kombo na ete fois dans la de loyer on ba moni kombo na eke aza posé na kasha ndaku aza na ndaku ya kombo na tema ndako za kombo na ete to swana na a fort o kaka na nobité na cho déjà autant que occupant ça dit on a na charge na nga bon te bona ndi boyo ta mo comme c'est bloqué na ko ça va démarche ya hospital pour na moi na déclarer pour la bien pas mais ça on va attestation d'hébergement pour to swana na inga pe timba jamais la cotisa na kata ba quand ndo mo na selo capture ya ke adresse pour mon ake oui na moni siko na lobi linanga bisko mama na tuna yo omone na sola kino mkwana yebse kyo ngabilina omona minito tango yo bengana kiye siko azaki vrai mobali o azape na moto akoko ke fata ba camarade o ezo prouver que azata ata pa rajout ozo comprendre azola ata kuna ata futita hotel siko mama na minute wana katonga ke akesu ko bonde la palombardo lina siko yebisanga mutabo lina osane nini aboma o na yebisi nanu na yebisi ndeko na ba photo kutu mususu etikala na mona ki angote nanu abenga ngalo bien ça va na bien na choix na na bana il faut ka ndaka makasi au monde na zabwe na sa makasi yo ba psychologiquement na lebi lo ka ba betinga nzo peza léger donc so tindika bana okweya mais kokweya te na bana po shoko ngana zui dans la soirée lina passé na bana o moni nga mopende na zabwe na abiente na kenda musala na lela tongo po mona mobile opesa ki po na pesa ki espoir nyonso o moni ko ezara na vie bo faina mobile o mona ke ba le na suki awa na bloka ba tumso ezaki ba ndoko se présenter na vie na nga o ya bien na lata ba nga bikenga na koma da na mobile donc bo pusa na suki mbe na ngate na minute na o regretter mais na choix te ngape na bana na kenda musala na nga moko ozolela tout ça là voilà ozomona na choix te mukolo ngo sambia ya awa koka moni oblojo na tindelo siko wana so la ndoti na suka omona kezanga polo mbardo ya lobaka kuna ba français so pas za camerounais so pe guinéen so pe mbula écolonie ouais ozomona kuna lobaka ndenge aso supplier wana je suis la seule donc afin éviter qui manipulation on a été sur côté là ngo classe na so comprendre elle pas na yo pas ye tu es la seule mais la seule moi finalement alors ba peka bon ouais so na
kuche ne loko na tasenye ngape na zwi na tena mtu nabi ba mibali nyonso nga ndo kanisa ni nabi ya msusu ba video na ndo mwana na omoni amsusu tanto na la boacho mwana ko tabengi na ikoli abo ya ko report ko na zawana omoni makam msusu mwana ke ngeti ba msusu ba mbule le kana ndo na salon mingi na ndo comprendre na kwa nyola na salon ikamtelo to swani pete to ande to na salon ana to solo la ke na da ola na chambre kasi zaka la kisayo kasi ndenga lobaki kasi te ndenga lobaki kasi te eloko mo ezaka omoni asani ngande na lobaki on la life na milai maite mina yango na lobaki ngana ya ko loba juste la vérité eza mibali mosusu aodrage mwasi na libanda oyebisa clair et net ke na mwasi nanga me yo mpe oyepate nga tovanda omona mpe mwasi wana oza na respect ya mwasi ne ya ndako na sasa eza bamibali mosusu kutu ko oya na vino yako oyebisa oke mokoka mwasi nanga ndako akoyoka osoka omeki nga na obola ye omona mpe mwasi ya libanda mama ngai mpe lina omoni discours wana abetelaka yo yango mpe abetelaka nga abe ovandaka wana tu es la seule na nango na Paris sa menaceur awa okendaka ba château rouge wana okendaka ba château rouge wana nani sa menaceur yo somo na mtabenga yo kasi pa mobali aza ba makangu kilikili pena kasi ngo ba doza ba coup de fil ba mbanda sur la dimane na kindama sa kusekaseka na baraju bani na senteki olekta oza bien mwana père eleki oyenda ita ozona ta kumo père eleki yo ka bongo na sa na ngelo côté ma entourage baza kutu pire koleka utunga et puis ça me merci en plus oza to ta responsable à dire na ça aventure na ntemike mais naza quand même responsable nasala bani na wana nasala ya vatira mike omema bacamarade mo nyonso mokili mobima bamona nande na sabo nanu wana ntongo obetela nga natinda nanu cousine ndeni nayebi nanu nayebi aza petite sœur ya makombele te makombele ye wana bafoto omonaki te matanga to bosala matanga ya lambert mosusu eleka na awa milolo tinda demande na omona demande na hotel olobi onoko yamba biso wapi yo demande na milolo wapi demande na yo ozolobaka noko yamba biso wapi demande na yo ndekolanga plusieurs fois. Kasi nga pesa madame mon épouse. Tinda demande. Siko muto moni muto a respecta mwasi. Akomona ke. Na lobby les oiseaux de même plumage. Ya bango siko biso basala ngo ya propre pour Christian Azawana. Na Facebook na ye a publier mwasi na ye. Da je donne Azawana na Facebook na publier mwasi na ye. Même les blancs kutu mwasi muto na Congo na bana a publier mwasi na ye. Na ni susu Patrick kutu mwasi ne ko lobate mo na profil na bango mwasi na ye. Siko yo ni na place Ozana. Est-ce que ça na publié na Facebook? Jamais. À combien de fois na loba? Moi les loba dit ça là. Et yo mona déjà dans 8 trésors, balaki c'est libanais dans 8 trésors. Ya wana eta. Combien de fois na dit ça? Yo Facebook na ba réseaux sociaux yo ina ngata o chaka bana no chaka mate. Oh toi c'est mon trésor, jamais je peux montrer mon trésor à tout le monde et blablabla et blablabla. Lokuta ma chérie. Déjà à travers bana batbaye dit que na fanda na yo. Siko bada Joana. Nadi siko da Joana Christian ya sana l'équipe on ani. Bada Joana na ba Christian do parce que ba Patrick Kourou na ba bla na ba sans papier na lobby en oui. Siko da Joana Christian ba l'équipe asana l'équipe on ani. Qu'est-ce le banetiti da Joana Christian sana l'équipe on ani. Parce que ça ndenge na ye au monde azana ana bas même tina kishasa batindi la kembongo. Omonde sana moni mbongo oyo kitasa na mona ba audio ko ngai mona ko na beti téléphone na e kaka ba message na bi na nti moi wesa do ba ki boye ba de la solution na bi que ça et ça ni na e plan na ye ba a part ngam ko yo bana wala auto école qui ça dit ko pas ça mais le reste ba ti na so taka ba WhatsApp messenger donc tout wando banda ka sika ku nanda na kota messenger de kaka ba message ya passe ya ndenge na ndenge moi si mo ku bonjour et salut à mon arrière ba ça ka pona ko passer temps et ça ka pona ko boye et ça ka pona ko boye kaka pongo muyibi omoni WhatsApp na messenger
messenger kaka bongo oui awa na ndako na swana ti alongoli soki mot de passe ya téléphone mais quand ndenge olobi téléphone est toujours na maboko quand ndenge olobaki na live ekitaka te so ake kosokola amemi ake kosumba amemi ake téléphone ezangaka nini batterie te ezalaka toujours na charge donc nde eza na ko charge wana boye yango ekufa ndenge azonga rapide abosana ngo ake mosala kiti kaka boye nayebeli kaka oyo aokeboko telefone ezalombata okuta sosala ya bamba donc ndenge aza wana konga moni telefone nanga ya bino nde moto ya misu ndenge no olobeli nanga ke akota meme na tiktok no okomprendre ata ya bloke mire alola parce que ayebaka po ngai sikoyo ngai moko omoni lina ngai lina nde eza boyeke viki nayebeke mobali aza ya nga viki nayebeke mobali aza ya nga bafoto na ye bavideo na ye nyonso na longoli yango ntongo baproblème ebandi moni kato nazwaki matière wana babengi nga batindi nga bavideo afiyo akomi ne lombardo wana nga bia bon nde place na bandi kolongola bavideo na ye moni bavideo nyonso atindelaki wana tokenda bafete na ata roba lupute eza ya 2021 eza ya 2021 so okoti na facebook na ngai liputa wana eza meme na page na ngai bavideo tosala apekisanga mpe te kaloba na nga kelongola nini boye natiakango le 14 février ezio mo poyebi tiktok ezo circuler bato mpe bazomona baota mpe bagene bocouple boye nga so nalobi oponi tobimaka te nakomema o place ya baventure te emoya déjà dage bamema mwasi na esika baventure nakomema esika baventure te esika banganda donc ofandaka wana obokolaka bana nana okengela biso bana kaka baexcuse ebele pote moto akengela biso bana aza te eblablabla kaka lokuta lina yo fanda wana sarcelle wana bamama na meme nini okotika bana ata mpona 2 heures dito yango mama pa mama na biso ayekisanga bia toza na biso sikoyo jour moko kaka anniversaire nanga tolingai tobima tokende match ya rugby donc so bafale mama pasa nanga akengela mwana na ye mpe akende kokanga suki ayebeli teke sisa areta me sikoyo ekoma excuse na ye aire nyonso soko tite obima bamama na kutu batiala biso foban babeta biso soki nini bakoza biso lapin yango okendaka lisusu kuna kakenda na otekela biso ekomaka excuse na ye aire nyonso kwa ekoma motif na ye eloko nga nayebisa oko nga aza lokwa moïse na yo libre yeba na kana mwa mobali akosan sorti boye te je te dis la vérité nga nde kana mona sana nga ndenge eza boye ko nakomi cauchemar a vie na ye bana loba toucher na wanga ya toucher bana te chose kutu ozali muta malamu bosonga na bana ba partout akutana kwa songa za fait chore akutaboli nila yo kutu oloba muta molili oyoka te na Congo mwa mosmo achela mwa na biberon achela poison na kata biberon tala niveau nina moi je prenais tes enfants comme mes enfants franchement bangisinga to poto omoni ndeza na sona bena loba na mwana bana na yo mutu monta aza photo na pa ngamo ozomona sona beki na loba na munoko lina ngoza na badut photo na keluka ngo musika na ba gemel na nga pena msusu ezaki ba téléphone msusu ko na sombelo ka même batterie pour na chargeur pour na bisa ba photo wana osomona poye ba pena ke bébé wana Richel abatu mwana batu nzamba pesi ka mwasi ye wana ka moko nazala na ye na ndako awa nalambela ye mpe bapati ovika ezalaki moke mino ezalaki ya malonga te na monoko bapati ya bakokiete voilà je pense bolanda message au bien je pense bolanda conversation kitoko awa lina baosolola na mira azali mwasi ya libanda Mira a décidé à bikisa milimo ya bato. Mira lobi non trop c'est trop moi mobalo alek ici. Mira lobi non moi mobalo alinga sakana biso bana basi. Non. Cette fois-ci, fongana tele manaza la Moïse na bikisa peuple à Israël. Na boumbu ya Égypte. Parce que baso bando nyo kwa mabalo kwa bazaki loko la peuple à Israël na kata boumbu à Égypte. Et senga ka mutu moko faya abimisa bango, abikisa bango. Moi sanda kwa zalaki na ye koyeba likambo te. Moi sa libanda ye koyebisa ye kofongola ye tanga yo fongola ye. Moi si moko te akoko ndima bana na ye bakende pa ya mbanda tant que ya envie akufi nonte. Bokabwani pe na ye te. Bwane ndaku moko me yo zwaka bana na ye omema bangwe pa ya mbanda. Esalama wapi? Esalama wapi? Yozwaka bana na ye omema bango na mbanda. Bako bomele bana.
so akuta na mwana mwasa mabe soki mira azalaki mwasa mabe soki mira azalaki mwasa azalaki na jalousie ya makasi ya mama ya bana wana akoya kosala bana wana mabe akoya kosala bango mabe me mwana mwasi atali wana nyonso te mwasi alobi te nga fo nasukisa makambo mwana mobali aosaka na biso il faut aussi ça makambo yo makambo fe beta vraiment tigita tsatsa toke na lombango epa ya ba Lombardo ndenge azo poser mobali pe ba question Lombardo azali pe mwasi oyo mobali balingai na 2 mois akomi ko vendre mobile akomi ko vendre pa na e tanga talaki live oyo mira to yambaki mira awa Lombardo comment na Samira azaki décision ya kabona mwana mobile oyo Samira azali muto abikolo azali na e muto oyo bata azali muto ekolo mususu azali ekolo na biso ya Congo te ni Angola ni ya Congo Brazzaville azali muto tokolo ba Cameroun Côte d'Ivoire to Sénégal babilo mora bongo tokoluka babikolo mora kuna nde place oyo Lombardo azali mutabikola kuna awasko yo yena mobali ezalaki simba zongisa par rapport Lombardo alobi na landa ki live wana onyokoli boyo kakaka commencer une vie, c'est là où elle a pété un câble. Je la fréquente pas, je la vois plus. N'invite so boyoka parce que mobile alobara d'habitude alobara na sea alobara makasi te lokwa ba biso. Elle a dit que tu avais un médaillon. So boyoka bokomenga ke boyoka. Bracelet. Toi tu portes un bracelet, non? Oui, je porte un bracelet. Voilà. Et que tu lui faisais et tu disais d'aller faire un bisou. Ça c'était pour rigoler, j'ai rigolé. Et le bracelet est cassé. Et c'est le bracelet que j'ai acheté. Tu avais un médaillon, tu l'avais envoûté. Mon bédon que je mets là. Puis tu l'avais envoûté. Non, tu l'avais envoûté avec des médicaments. C'est faux. Et elle a fait un AVC à cause de toi. Dis-toi bien que tu as fait des enfants. Écoute, la première fois. Mais pourquoi awa Lombardo moi c'est mususu anda moi c'est na mususu o balingani na 2 mois awa elle va me salir. Mais pourquoi elle va te salir? Parce que toi tu as bouffé son argent, faut dire la vérité, tu as Je n'ai pas bouffé son argent. Moi je lui fais le virement de 400 euros. Si j'ai son argent, c'est 100 euros. Quand j'étais parti acheter... La Range Rover là, vous l'avez acheté à 2. Non, c'est faux. Elle a l'argent d'acheter la Range Rover. Je ne sais pas, elle vit dans... Je te dis. Elle a l'argent, elle a dit qu'elle avait l'argent. Quoi? Oui, elle a l'argent. Elle fait quoi pour avoir l'argent? Je ne sais pas là où elle vit. Elle habite dans un appartement où il n'y a même pas ascenseur. Quand le blanc a été assis là, c'était chez elle, non? Oui. Voilà. Oui. Elle habite dans cet appartement-là. Oui. Et tu dis qu'il n'y a pas d'ascenseur? Non, il n'y a pas d'ascenseur. D'accord. Bah, le blanc était parti récemment chez elle. J'étais avec lui. Voilà. Oui, vous êtes parti. Vous êtes parti. Il n'y a pas très longtemps que tu étais habillé là. Vous êtes parti pour son anniversaire. Non, c'était pas son anniversaire. Vous êtes parti là-bas. Le blanc a mis seulement la chanson d'anniversaire, c'était pas son anniversaire. Vous êtes parti là-bas pourquoi? Mais je t'explique, j'étais parti parce qu'elle a commencé, elle m'a envoyé des messages chez les gens. Elle va faire des vidéos, elle va faire ce qu'elle a fait. Mais elle a fait? Moi j'ai expliqué aux gens, mais est-ce qu'elle est normale? Il y a beaucoup de femmes qui disaient que toi tu les as... Tu expliques la lingala parce que bande wala so musuba congolais ba yoka français té. Pourtant on sur la live va so no lianza lingala ba français ka loba lingala po ko kansa te so yo yoka français congolais nyo so yoka français té. Yana ba Congo bande wala so musuba congolais ba ebi français té. Il faut expliquer bango boy. Pourtant on moni muto na live va loba lingala seka ebi français té. Pour muto ayebi français ana tanta ebi so te ke loba lingala aoyoka makambo loba donc c'est que bato bon photo profiter après to expliquer bango français zo le kawa pour esala mabete to expliquer bango Lombardo oyo azali mwasi mususu ya ndeko la biso mobali o balingani 2 mois azalaka na live les jours Mira premier jour ya live o Mira salaka live premier jour na linga lingelo ba mukola liboso po bato boyeba français te abandeko la biso mususu to expliquer bino boy mukola liboso oyo to salaki live live ko comprendre tinde to sala boya ba benga ngo live direct live donc ça dit na ba anglais wana to lo ba live bango wana ba benga ngo live parce que na ba anglais i e komaka ai vous comprenez? On va bien live, mais bah comme live.
wana na français to tanga ngo live na bango bata banglais bango live o comprend kate tozongi sikoyo na lingala sikoyo le jour tozalaka na live Lombardo ayaka pa mataka ayokanga makambo nyonso sikoyo kwa mobile azaki pa na esko awa azoyebisa mobile alobi voiture wana bosombaka yango bino mibale bosombaka yango bino nyonso vrai ou faux ça dit vrai ou faux elingi koloba lokuta to ya solo yango wana elingi koloba vrai ou faux pota boyaka loba lingala seke boyebi français te faut tosplikaka bino boye c'est soni na mboka na biso tokola vraiment na français totanga mpe français yango mais komo koya na live oloba loba lingala oyoka na soni te na kombono mpe ezobima osenga lingala c'est la honte tant tolobaki tolongwe botangi lingala batangisa biso français tant tolongwe na botangi lingala toya kokota na français mais yo tant bakotaki na français yo tikala eka na botangi lingala c'est la honte to expliquer kaka pour comprendre Lombardo abandi koyebisa ye awa lobi Lombardo alobi bosomba mutuka wana bino mbale to vrai ou faux lokuta to ya solo yabi c'est faux abi lokuta faux eliko ba lokuta c'est faux so mutabi c'est faux ça dit tant yo koma loba lingala yebaka so mutalobi c'est faux eliko ba lokuta eza lokuta ya mwana loba na français loba c'est faux so pa ki mutu batu so loba c'est faux et archi faux hein so ki mo wana mutu so abimisi en place mo boy yebaka lobi lokuta ça vraiment lokuta pour nous expliquer bien la lingala voilà mobali azo wangana devant Lombardo toleki hein so français lui nous expliquer tango komara loba lingala c'est ko bi français te non expliquer en pekar c'est pas grave toleka. Tu les as proposé les femmes sur TikTok et disaient que toi tu étais venu leur parler. Il y a beaucoup de femmes qui étaient en bas et disaient que toi tu étais venu leur parler. Tu dors chérie? T'as dragué des femmes sur TikTok. T'as dormi chérie? Quand je suis célibataire. Tu dors? S'il y a une femme qui me plaît, je peux pas draguer. C'est interdit. Il y a plein de femmes qui disent oui, non, Dieu merci franchement, cet homme-là, comment ça s'appelle, je ne sais pas quoi. J'ai un escroc. Escroc? Je l'ai escroqué quoi? Est-ce qu'elle a dit qu'est-ce que je l'ai escroqué? Elle a fait AVC à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu as escroqué tout son argent. Je t'ai dit, elle m'a donné 500. Si j'ai son argent, c'est 100 €. Et elle m'a donné son argent. Rends-lui son argent. Tanzanie, elle, tu ne te vois pas avec quelqu'un. On te voit danser dans des boîtes de nuit avec des nuits. Pour moi, l'histoire est réglée. L'histoire est réglée. Danser dans des boîtes de nuit avec des nuits. Pour moi, l'histoire est réglée. L'histoire est réglée. Danser dans des boîtes de nuit avec des nuits. Pour moi, l'histoire est réglée. L'histoire est réglée.